congofrance.com. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya tolo masolo ya danger, masolo ya kitoko. Congofrance.com. Et un grand merci à tous les téléspectateurs de Ici c'est Paris, ici www.congofrance.com. Toujours Nora Digital, moi ça sika, moi si on t'aime Alexa Sucre, biko zanga les a vraiment passé. Babi Francisco Bolingo derrière la caméra, balobi soko lingi na ote avant yaka masolo na yo. Lelo vraiment Nora Digital, moi ça sika nabimi lisusu, nabima tellement kala ba téléspectateurs ya www.congofrance, la digital liée en personne et à live. D'ailleurs que ça a vraiment plaisir. Na yemoko le boss Didi Dipumba wabi en direct quoi, wabi sans oublier wabi Chimchichi Manga Mukonza Baluba, pourquoi pas na mon ami personnel Clarisse Bibinda et Adam Siluzo le moi la souka ya Nzambe mobala pembe tina kati. Vraiment Nora Digital, moi ça sika bomulanga tellement kala melelo photo solo la tobeta kachimini na Igor le jeune oyo abimina 2016 oyo vraiment peuple congolais comme kolembaye batba le bela trop vienanga izebonga benginga Jason Nyembo Nzambe na bango tout ba obenganga tout ça Nora il faut sona Igor donc voilà ba lobi que yo la tronaye yango siko naye tout mon ano Patrick Igor. Patrick Igor hauta wapi, Patrick Igor hausani na poto, Patrick Igor eza nini, Patrick Igor mutu eza nanu bien ou bien Patrick Igor yande nini. Abala bota de parce qu'on vit à Patrick Igor lelo et ça a vraiment plaisir na vie na Paul Beto docteur Korchab mbala Gisèle Bitou la maman de Linéa. Bonsoir Patrick. Bonsoir Moza Sika, Babi Moza Sika Nora Digital ici c'est Paris au site dans les Cara. Donc viens on a choisi ma tata donc Aïbi déjà les vénérables Babi grand prêtre Aïbi. Ouais, site dans les Cara ici c'est Paris. Bonsoir Nora Digital. Voilà Patrick, comment tu as choisi ma tata? Ouais, tu vois voilà les millionnaires. On va millionnaire baloba, on y est pena on a les millionnaires donc à minta on va parler na kinanda donc voilà quoi. Choisis ma tata ouais. Voilà, mbote na choisi ma tata vraiment vient na ngai na ole la ka il faut za la ka kabi Lopez Motini motema rotette Congolo. Patrick Igor Nora Digital naie parce que peuple zolo ba vraiment trop na ba coup de fil un petit peu. Bat ba benganga babi Patrick Igor wana auta wapi. Patrick Igor tunte Patrick Igor auta wapi. Patrick Igor asala ranini, Patrick Igor eskaza marié, Patrick Igor ndandeni. Bato ce qu'on a compris raté Patrick Igor auta. Pour moi ce magambo ce qu'on peut sanga je sais pas comment. Patrick Igor auta panzambe. Na ute panzambe kana tioto ute panzambe tu na mokili wa bayi banga suna ndine mpo ba attaquer ngai ba biso ba bi privé nanga ba kolia ngai donc na ute panzambe neti yo na balate na balate na za célibataire na zo luka pété donc voilà quoi luka té na luka na ça là on est c'est quoi luka nini moi c'est mobali yo mto yeba ngamona sala jowa Jason Nyembo Nzambe na bango tu yo mto linga ko ba Patrick Igor sala nini siko Patrick Igor siko osala ka ndero ya ba makamnu sara o ya ko finga batu na salara Patrick Igor na salara na ngai na sala ka ngasko na sala mingi na butu donc na sala mingi na butu yango wana zo apena ta na ngai butu te ngasko ya bango te bazali te ngasko bazali tu ngapena na ke pena chaque mois bon legi na compte zo comprendre bon pena legi na compte na salara na sala nga marié te mais na salara na ngai donc voilà quoi o sala wapi na boulot neti côté ya ba garçon bien te côté pena ba garçon bon boulot ba fille salara coiffure au moni coiffure Nora na bisa coiffure na kalezaki ya basi mi ba ba kata suki baba bolata ba jipe ba au moins ba biloko so ba nani na sukume nani soki na ebité ba biloko so ba Japon bilamba benga Japon ba jipe ezali mais ya mibali on comprend bula nani ya basi ezala raté tout ya mibali babi mibali aibi babi so rompe na vitrine mibali na vitrine bazali kuna ebiye yo ebiye Nora Digital moi ça c'est
Babi Francisco Bolingo derrière la caméra. Balobi vient vraiment passer Maluchi. Au solane bien vraiment Nzambe apambola peso ya ebele babi lama okitapoi. Siko Patrick Igor obi obalana nute obotina nute ozo luka mais obi o luka en fait ozo na otana yo. Siko so mutu mwana ni bobalana na yo ndima. Ndima ngate. Non atika nga ndima ngate. Non ndima te na oboya. Ona ebisa yo Irene Kidi ya makiese ayebi dauna master pele ya Rite Lubanzadio bango bayebi marambo ozo comprendre ngata mutamuna siko mutango omona na soka sa mwasi so mobala yebani te siko awza nani awza msusi mutu moko bono Nzambe asane sika donc mwasi te mobala te mais babunda na ngokaka babunda na bomesala ngo pele bana Rita Lusala siko Patrick Igor yo pour comprendre Patrick Igor azana ni abia uta. Donc voilà, c'est sa vie privée, on ne peut pas trop côté des deux kamikili, chacun a la vie naïe. Ce que Patrick Igor yeb sabsunano. Ce que moli munini wana ya ko finga bato, ko finga trop. Ils ont finga te. Ngani na zabe bana monde entier. Babi les vénérables, les grands maîtres Babi viennent choisir ma tata dans mon ya Babi Patrick Bologna Dondoi. Nga na finga raté Nora. Nga sikoyo na te ya na lobaka. Lobate Patrick. Oh. Fingi bate belle ba fille belle. Le monde imbécile. Imbécile ils ont un dictionnaire. Ce que c'est là et là mo so que ngir me batchangote. Et ça au finga te. C'est insulte oui. Et pour la bango, nga ce qu'on a lobaka. On a ça blogueur. Donc blogueur il a qui donc moi c'est la comédie naie na bandingi mo bakaza mais ngas ko na finga katena na ibisa ka na bisa batki na zonga sabat na nzela vous comprenez bien que au moins la vérité n'est pas bonne à dire vous comprenez mais il faut ko ibisa on a montu parce que azonga na nzela tu vois donc voilà nga na finga katena na ba vérité so sel mabina sali boy net yo wana vous comprenez ko le beta boka mabata oyebi wana nani oyebi moi si asa mwindu boko ka micro sikoyo Patrick Igor uye ba problème eleki tellement ebele to finga ba fi trop talaka bande kona basi ba fi okuti na théâtre ba fi okuti na média neti Maxi Bondo finge trop Ursil Pechanga to ba problème na collègue na de kona bisa moi si Karine Mokondi fingi finga trop tu parles beaucoup vraiment siko ça fait mal parce que des fois au finga ba fi parce que tu as moi c'est ça lourd. Na fingité, net maxi, net soki mtabenga ko tulanga ki somoro ezanga makko. Parce qu'il il faut te lobela parce que toi bata média quand il y a des choses et je les cas vraiment il faut te lobela. Nga na vraiment nga yi ba on bat batindinga te. Nga bat batindinga eza batu o batala ka ba émission babi Nora digital moi ça sika te makozanga ko ta capacité ozana besoin na yo look so Patrick Igor. Au solano na ye ezani sa diako à tout ça là. Au moins tu na rolo menti loka maxi. Net maxi na premier état à grande sœur nga. Donc au moins ba question mo prématuré. Donc question mo ko la bien te autour no mo nga na za mutu mo donc na za trop level, vous comprenez. Donc l'équipe fallait na vitesse. Fait na fallait ayebe. Je rigole. Donc la mutu mo donc mutali kolo, vous comprenez. Donc yene nga za wana et puis toi là c'est comme mbanda donc mbanda na ye au moins ngazana donc ezalo la ye peso pena mo bayi na nga malo ba keso pena azai pena mo bayi na ye mais la l'équipe ta siko avec ça la émission donc asox donc soni bande ko na miso basi ba monta biso na pona peso ba parole bango ba ça ba famille pour la famille te nga moro nga pena nga moro bango ba la famille na peso ba tala buso ba basi ba bango ba sala yo dans la famille te la famille te nga moro nga pena na nga moro pena nga pe mon pena comprendre te yebo nga pena ni yebo te nga pena place pena na uta na place na okay na yebi te nga na salaka bongo. Voilà Max parce que va prendre mon ban na bon ce que Ursil Pechanga fingeli eni o finge mabe franchement ça n'a pas mbote na mu pecha omoni so ça mabe nzambe so za mabe omoni bat muso omoni on bisimbi so botiki simbi ba clôturer ndako pona soni bat muso bongo ozo pas o tie maquillage mo bimisu mabe on kwa mandona donc on irait mandona mo robo ozo comprendre donc ngai na finga ngai donc na expliquer qui est
donc makambo to ne bandaki déjà pour nani Mamboli donc tabora numéro 9 de Makwala akotaki baborango qui là toyebi petit moko boye nani j'ai pas l'idée sur mafuta boye sur mafuta moko ya mbila petit moko sur la gari sur manioka donc sur la manioka ko pola donc il faut momi bana loti lobby donc nayebi donc il faut momi donc moi si moko do nayebi te donc moi si moko sangu vous comprendre donc sangu pena moi si moko sangu donc fille moko ya sali que finga il pechanga yango sali teke na finga mais donc sali bonanga la fille na vérité petit Maxi nani Gabriel alobaki mabete vous comprendre ye atako papa mbasomba te yokanga atako papa mbosomba te ata luta papa mbosomba te donc ye wana donc azalaka papa parent et puis asokola na kikoso vous comprenez et puis moi si tango sokola na kikoso ozo suba na kikoso mbato to mabulu wana na bisa ke fo suba kata na po pona ko éviter pas tango suba na sebe masuba ezokita so tu ezokita ezomata bo infection pona mwana mwasi vous comprenez donc faut que suba na po et so wana na fingi et puis na bisa tango zo seka malembe aseka malembe tango suba non mbenga donc elle est effrayante il faut seka malembe na finga qui était petit wa fanda na ye akiko senga au secours et pas moi nana wa mi bale bele abo mi bale mi bala poto mon mi bala poto ba kena kolinga ye mi bale wa poto awa oyo wana basana maladi et puis oyo wana basa poto balinga akutu te vous comprendre oyo wana basa poto veut dire makila balansoira yebi ba makamo ba rite le banza de Irene Makese donc mi bale oyo kutu basa poto balinga donc balinga akutu te bangonda ya soir donc ye pena soir mbwa hein mayo kufela pena mbwa donc pena balie misuni vena nga choisi matata ebi balie misuni donc ye pena suni kara nous avons ba petit mo ba $30 ba $30 mais 15 €, $30 mawa trop vous avez pas na ba whisky mo ba zodo whisky petit azo mela whisky azo seku whisky azo ningisa whisky on dirait so yene whisky donc mawa trop. Bon voilà Patrick pose le trop comme moto tanga te sikoyo ofinga ki Karine Mokonzi poani na finga qui était na misa ki vérité vous comprenez na finga qui était maman na yo vous comprenez maman na yo na finga ki bon ofinga te parce que Karine Mokonzi osaka musala na ye Karine Mokonzi alota makamno yo ko ofinga te mais ça peut musala te na boulevard hein nous va ko sa micro côté m'avait dit na boulevard côté na boulevard hein donc ba batamoko ya rouge ba petit moko ya bouchon côté na boulevard pe za musala ye pe na osa pe na musala na ye ba boulevard au moins ye pe na so ya toi ta cheka boy sans forcer masuba ni oso bime donc kopo kotaki pe mona nara pour faire nga mo boy amekonga besilanga na kota tina kene bama moto balobi bana kin bana monde entier n'aura du juste à moi ça c'est que vous comprendre c'est Patrick Igor si j'ai abîmé la bongo donc voilà tu vois Patrick Igor ça dit à quoi na yoki ba site nyonso na lobi na bat nyonso tout wana basi wana vraiment ils a bien té siko eloko ni sala oko ça te que somme d'asali likambu na ezotala yote o vanda munoko kipete mangamsu na tala neti bilo moko ba fingi nga boye ba pede moko boye ba matako toboka nango donc ba ma desu moko boye ba fingi nga ba sala émission na petwa na konda na so asa na to so na yoka za maladif me na lobi na ngati na piso mbote gloire langi do na yoka ki mais la confirmité mbote pas aux ali à ça l'émission à les journalistes je m'en prends pas à elle OK attends donc Gloria Langi a sali émission na ba PD moko ba PD na ba fingi yo c'est ça non ba finga ki ba lobaki ba tangaki mais te ba luka gaz po ba binga te bon ba binga c'est normal donc on moni bango na ba fan ba fanatique ba marambo veut dire
Audrey Minator, donc Michel Garçon Pay Pombalo Babi, évidemment fanatique, petit mot Babi Masik Balou Gasco c'est pour ngai émission mon a salaté dans le monde entier n'a choisi ma tata Babi Patrick Bologna bamot pas aux ali ngai émission moko na salaté Cyprien Nzolo bidon na sala émission mon côté on a la finga ba PD donc bango so ba finga ba PD faut pas finga ba c'est que yo bango banga ba PD parce que au sabe miso au sa dosaka trop na ba momi donc yo banga ba PD yango sko ya côté ba mombanga ba jo ko ya côté ba momi on peut pas ba momi te bango ba momi te baza basité et puis baza mibali te baza banan bango ba kaka bilo mo boye et ça mo ba pongo donc baza ba châtiment mo boye donc baza donc début de l'enfer vous comprenez donc baza début de donc ba yebanité donc baza bilo mo boye ka donc na bangi bango te parce que nga za star bango donc star il faut ba finga yo zo ba bango ce qu'on a comprendre na ngai bazo la section bango na jo mo ba fana côté na bango zodo na mutu suki na ebité akina ba mise tout ba benga na yi donc ba mise tout ba benga na da yebanité succès zate donc ba petit na comprendre ba lo bango succès nga na tanga so ba kombo te ponga solo ba o comprendre que na lobela yo zo comprendre yo nyama oyo oyebi zo comprendre donc bazo la succès na bango noir donc bango na baza ba to pena rolanda te. Donc voilà quoi. Ok, merci Patrick Igor, yom tolanda te, obala tolanda bango te. Siko ba garçon ba fi ba bike bango ba leki yo. Yo zane lo côté soi-disant. Est-ce que on ba leki yo pas? Il ça me ba leki yo. Ba leki ngai. Ba leki ngano. Ba leki yo nani? Leki na rolate, ba leki na ba la, ba leki na stabilité, ba leki comment ça se dit standing donc voilà. Te moni bango pena ba leki ngai. D'abord na lisoko nenge toboga donc lisoko moko donc ezanga donc libulu moko ezanga suka libulu manzengele ba lekinga na ki PD ba lekinga na ki salité ba lekinga yi donc na kozana kisasa donc ba lekinga ya zo ba pa balobi ba lekinga na kozana Kinshasa Patrick est-ce que ça la ko le kam to na Kinshasa la kisini kozala ke ofanda na o makala ba côté asuka kuna côté mo ba érosion donc baza pas ko fanda te vous comprendre donc ba lekinga donc na pasi donc ba ba souffrir donc ba lekinga ce qu'on a donc ce niveau donc ba tout monde donc il faut na pesa ba ta trophée vous comprendre pour ba lekinga d'abord donc ba lekinga mo mususu wana za tala muno munene muno munene on dirait masoko vous comprendre donc muno munene mususu wana donc ye pena chiba ote omoni ye pena eza chiba wa po azai so na mususu wana donc on dirait moi likonganza muke on dirait nioka vous comprenez muke neti nioka na yeli ba petit wana te baza bato mo donc moi je sais que ça répondre donc bango ba likinga ce qu'on a passé na ki PD na ozana ki ça na souffrir en tout cas pour la wana pena bo likinga vraiment naebi que n'aura du juste ça vraiment plaisir vraiment na Jason Niembo bobi nzambe na bango tout oki Patrick Igor ndenga zolo ba ke baleki tout ko baleki na kozana Kinshasa baleki voilà baleki na tout voilà bon c'est Patrick qui a dit c'est loyer ça langage que lui yo baleki na tout te baleki na o na tangi wana d'accord na Kinshasa kozana Kinshasa na ki PD na ki ndoki na ki donc masoko donc libulu ezanga suka libulu manzengele na kozana Kinshasa na ko souffrir donc ba lekinga na biloko wana omoni bango sauf mo ba sa pena ba PD pena mususu pena ba bima pona ba PD mususu ba zali pena lokola ba gelo ba nani ba mususu wana donc bazali na nde na finité na lobby parce qu'il faut le ba mutu ndenga zali on se comprend donc ceux qui baza ba PD mo ba zorata moi 500 francs bazorata moi mutuka moi bis ba kinata matadi et puis ba wana limite si ba koma ipen nandeni po bana mbongo te bakesani mbisa va matango to fo donc ataka sangula pamba so bokeka na kasangula ntuka mbito mbo donc bango baza bana modo bafanda kana commune moko do bayebi atako yanda kote
Ok, merci. Que ça vraiment plaisir na Jessica Tilanda Mastanangai ina mamati yo linga mambaboye. Mais Nora la digital moi ça sika moi ça 2016 vraiment papite kande kato kana ki le papa de Manil. Nora digital Natana Igor awa wabi Francisco Bolingo derrière la caméra. Aïe la digital moi ça sika 2016 kozanga eza pasi moi sinda malekta sucre biso lingi na ote ba bi créer ka mokili na yo ba master nga parti de so lingi te ba bi bota parti na même na États-Unis per rouler ba car sport pour ceux qui te ko valider jamais na valida tu ko Patrick Igor maintenant autres ezate batwana baleki yo mota ba komela ba otoni to obanga ba mbende Matamba wa tu pona iba ngoti nabika bilunga wa ndenge mabe siko ba komo siko na ngasiko na zaka bloquer na ndenge bilunga za mabe bilunga na bango za mabe lo ya ona bloquer ki me ba kombo na ba kombo ba kombo mo ko te ba kombo mo ko to mo ba mo na mtu ezate ba te ba kombo mo ko de glace et le ba mo fina nga fide loin de ba kombo mo ko de ba kombo mo ko na msusu na za moi na invité vraiment donc otali muntu boye o mo batijo akamundela baptisme à Kamonde le petit moi rasola ni kinza mususu wana ada Congo France moi bêtise mingi te bikaka bisita munene sita respect sita maramunyo surtout yo linko finga to fo boma moto Patrick Gomona kango mingi te parce que Francisco Bolingo derrière la caméra abi veut dire que rendez-vous na grand prêtre mère à Ozelae il faut qu'il y ait des sorties d'abord que restaurant il faut akata biso ce qu'on a évité ce qu'on a moi Liloba vraiment il y a bien capital il y a ba téléspectateurs Congo France ne ba Hollanda yo ba ka message na ndenge ke yo lo finga ba tuté olobaka juste vérité mais peuple comprendre parce que to rozongi la vérité ça dit à quoi parce que chacun a sa makamna mais yo sikoyo musala na yo ko finga batu ba bipo komi ko zo ba mibala batu mba mutela te Mubaza mbete hôpital yo no ozabo nora bano bela ozalaka na hôpital te obima mundu mususa bela pake na olala kaka na mbete na olala mubala mutazalaka te oso comprendre moi ça monte pas la raté ce qu'on bango ce qu'on a baya oso comprendre na biso bango na comédie na jouer ka rôle ba momi mais bango tellement ba comprendre ba comprendre le wana te de on a répondre sur la question na te soki ndenge nini oso comprendre donc vient na babi le vénérable dans les babi vient na ngai babi choisi matata vient na ngai babi les millionnaires babi Patrick Bologna donc ngala répondre sur la question na te oso comprendre o ça on ba na bi ke on ba Soreti marabout pamba mamoto viens nga dit que c'est vrai Joe yo linga makamba bote Congo France dit makamba bote ba bêtise te pati bo mamoto yo nenge za balobi oui kota ba kombote ba plan wana tout ça to ebi ki ba plan ça existe mais bo mamoto balobi problème il y a Patrick Igor ko liende ba moto batu ba jo batu ba momba komi ko baye yo neti nana bayenga ba momba batu zo oh Badjo bato plutôt pardon Badjo au moins balobaka na sima donc maman chere yo no ozawana omoni eloko koma omoni ngane na zabona mobondo sabina vina kanga bloqué cadena oso comprendre ngamuta niki ngamuta so nika njela ngabi makati fatika la wana donc baba confiance donc basa ba masque mo de vie c'est pas ça bembe na mbeto baso balobaka bongo donc mo parce que yo dans makasi na mbeto hein yo dans makasi na mbeto yo mo bali vraiment yebo boulot penza donc mo bali bena lali te mo bali te momi Eso mi patiko tu parles de makambo. Et ça vraiment plaisir na Jojo Vita place aux Ali Coco pour tout na Rwanda. Pourquoi pas na Patrick Dagoga Sarah ma nièce. Il y a choisi ma tata, choisi ba matata. Si vous dites Patrick Igor Robina boka Patrick Bologna te. Il y a Patrick Bologna. Ah, viens na bossane de na bossane et ça vraiment be viens na Papson Izebonga les boss na Bruxelles obi okanga vraiment masolo eza bien na bossane te viens na ah na oya. Siko o balusi ndeni mama yaki ke ya ba ozo ba momi batun ba mominde baba yo parce que ozozwa ba jona bango ngai. Balobi ke momi balobi tika ba jona bango okomi ko beta biloko wana beta maka ba fille nde ba fille ya loyenge nde bazo mbala batu mo sinzo kolia bato moto balingi idéologie na te okomi ko maka ba gauche droite nde
mosinzo mo esalaka nango mosinzo bana monde entier mosinzo eza eloko oyo ezalaka nango ozo comprendre ye moko soka moni kuna ke pona na sabo pena za elenga mwinde nga pena tangaka mafuta bina tangaka miel nga na sabo patiko elengi ya mwinda donc nga pena mwasi mo Kristo ngenga mobali mo Kristo nga mwinda donc nga pena na mwinda pena ozo comprendre donc nga pena mama Maria donc mutu nyoso ala kosambela liboso na nga mutu nyoso ngumba mela ngai osala nani donc imagine toi donc ba prêtre vous comprenez donc biloko ta pam donc bana bazana ba kipa kamibali vous comprenez pour nga so mobali pesa ye kuna mbongo te mais eza faute na ngatenga patiko na lobby et puis ngande na zaboye ko pesa mbali mbongo nani yo pesa baola oh nandeni na pesa bango so mbongo on fa pesa oh nande no rata la keba Patrick Igor ce qu'on doit finir à batu boye ata batu monte ba benga kayo tout ça pour ce conseil que Patrick Igor au finga trop otambola mabe ah n'aura des chita na finga batuti hein yo yebi ata yi moko babi mon cœur mon bébé à moi babi bolingo na ngai ba jaloux ba maigrir la bouche autorisée internationale yo yebi la bouche autorisée sur la terre nga po yebi na ba vérité on se comprend la bouche autorisée pas aux ali ba mbote babi les vieux na les news les vieux na les news des stars donc babi ba mbote belé na ba si tout ba la bouche a yebi vieux na les news ba mbote belé donc merci donc yebi na finga te na ba vérité n'aura donc voilà quoi. Donc la bouche autorisée des personnes tout ma casse parce que marambolo ba la vérité parce que au fin tout ça au déconakame quand tu dis que la bouche autorisée ba sima de la bouche autorisée parce que tout ma casse bende te na tout na ki mutumba kasi te la bouche autorisée ce que mutu sali mabe abi ke Patrick Igor abimaka pamba te donc ngana zambis mo na ta bal so baki ndobu te oloba ngai te faut ba ndobo nde na bimaka libanda on se comprendre donc ayebi ke tango tchaka Patrick Igor la bouche autorisée pour Patrick Igor aloba la vérité on se comprendre donc bat bokatsaka ke Patrick la bouche muta lobi na loba bo non ngaso na lobi la bouche wa ti pour amoni ke Patrick Igor abi vérité après ayebi ke Patrick Igor ayana ndenge na ye on se comprendre donc ayana ba dili numéro boya donc alobi muta sai mabe alobi lia na pona mutu te les news paye bi dans la news des stars donc voilà voilà eza bongo OK la bouche autorisée charge na yo bundana nango po mesa nango ka ndingo zo mesa nango vraiment ko te en tout cas pena pona ke na musika te Maramo vede babi maman paradis babi maman paradis Chantal Bola sapé de Noël de nono aïe Chantal Bola sapé de nono babi Michel Garçon Pepumba Love babi toujours na ba système ya ba les vénérables babi les grands prêtres babi les grands maîtres babi viennent choisir matata te ngana na za Patrick Igor na lingana nga basi na lingana basi siko nde na sala babi longo na nga wana ba to siko belé ba kompola raté ba kan sala lingana ba jo na musuba kanza ninga basi ozo comprendre mais nga comédien na ça mino na nga et puis na finga atela ba vérité ozo comprendre nga ça ba makam na nga bungu na ça ba makam na ngai sur lobby na lobby te babi donc il vient nga ayebi ninga zawana Cyprien Nzolo donc babi du Cap la merveille donc babi bientôt 7 jours puis bima. Donc il y a vu en son 7 jours bientôt big babi kotazo hein yoyebi. C'est bon. OK, voilà vraiment ba téléspectateurs qui vont comprendre Patrick Igor ndenga solo li bon voilà c'est bien ça la comédie nae bon la nara ndenga qui comédie nae quoi vraiment c'est vraiment plaisir na Fabrice Lutandinga place aux arbres na moi ça mwindo motema robingele donc nous aura du jeter na c'était la kaka to parti to comme chiter parce que ma solo comme on a suka de to chiter presque voilà moi mbot na batutu oyo balinga kayo. Merci vraiment ndenge ser nanga opina ser nanga babi moi ça sika donc ngamo na fula et bientôt to ça la émission là c'est couronne ba journaliste après y reine Marie la balançoire reine après on souba landé donc son lobby c'est bon donc nambi en tout cas na ko kangabino mbangomba na kangabino donc ti er wana te na pesi ba tutumbo te ba vie na ngai babi vie na nga choisi matata babi les vénérables donc les grands maîtres vie na nga choisi matata babi moninga ya Patrick Bolonia babi les millionnaires donc bana ba vie na nga kati na pesi ba vie na ngai apis cas volcan babi vie na nga junior beaucoup
babi maître Mukuna Junior Mukuna maître Toro babi MP Idari babi Michel Garçon Play Pombalo babi Mike Lova Magila Balansoir dans la piste tout bamboterie te Lubanza dio Irene Kidia babi vient nga le roi Makiese na piste tout bambot babi basé belé donc vient nga msusu wana nani babi Logata babi Elogate babi action zakoto babi maître un petit nom pati goro yebi action zakoto bambote babi Gelor Masungi wana mon ami babi Gelor VIP susu bambote belé na batu tout bana na pati go princesse Mushiri bara ba princesse do babi mike nie ma journaliste makasi wasalaki émission na Gabriel passe bambote nga bosana tout na nani ya Fatou Miracle la milliardaire donc voilà on a voix quitter ba comprendre quand les émissions to bossa na ramène na émission ya na boire bango. Merci. Voilà, c'est Nora du Justin. Moi, ça, c'est comme moi, ça 2016. Moi, c'est on t'a Alexa Sucre. Biso lignoté créé comme Okilnayo. Master nanga mutu nanga famille nanga wana frère nanga BG Black. BG Black Moindo. Ceux qui n'a bossa ni eko salama be parce que simbate. Joanna de. Babi derrière la caméra ou à Patrick Igor va couper besoin mon aboué. Soit Kenzo boy. Oh, soit Versace. Wana ribe. Ils ont mon makambilamba no bela ngote. Donc bat ba tala ba yebi derrière la caméra babi mon pote balandi konanga. To zalaka na et tout le temps babi franchise ko plus que bolingo. Franchise ko plus que bolingo derrière la caméra caméraman Oyazo filmer biso à Patrick Igor dans les grands combattants. Au moni abuni la mboka akofa pona ekolo azalaka bongo abuni la mboka pour biso to sauver. Vous comprenez? Donc voilà Francis plus que bolingo ba moto zali derrière la caméra quoi. Bon voilà, bah, téléspectateurs, ici c'est Parine de Kaboyebi, Nora du Justin, moi ça c'est Kanabima tellement kala, mais tellement peuple congolais de l'Obaki, il faut Nabima, parce que Patrick Igor, Bobaye, Bolembiye, il parle tellement trop, et en gros la digital, moi ça c'est Kawabi, Francisco Bolingo, derrière la caméra, la digital, tu peux être en train de banor, banin, tu peux être en train de banor, donc l'autre c'est Patrick Igor a solo li. Et vraiment Serge Kassiama Ozokoma Nora la digital et ça a vraiment plaisir naïe mon papa la mienne papa la ngai vient Didi Dipumba na bosani pété mon vieux vraiment et dit nos images Panda Sango ya Congo Bilili de la digital Yasika Kozanga eza pasi aïe moi c'est un Alexa Sucre Congo France biso na bango bango na biso na bango ekara molai Pense.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko Congo France.com